You were some in his praise, mighty God. Where some in his praise, Abba Father. Yeah. Nel sus kolobela pharynx na larynx. Nel kebison tuto bien gros men biba bien quoi mais peut-être combo de cabo ebité ya. Combo de cabo peut-être ko compliqué bino bebi comboté. Ya to bandina pharynx. Pharynx c'est ani. Pharynx c'est ça nzela mo boye musculé membrané. Et ça la gorge, ça veut dire conduit musculaire membrané. Donc et ça nzela mo boye misuni. Nzela mo eza couvert na misuni eza misuni mais comme misuni yango eza membrané eza ba terme médical anatomique ça veut dire eza comme lame comme étoile donc eza ya mukie nzela mo ya mukie mais ya misuni eza situé na kati ya gorge na biso ya yango tobengi pharynx. Ce qu'on a pharynx wana toza na 3 segments. Segment ça veut dire partie. Toza na partie supérieure, toza na partie centrale, toza na partie inférieure. Ndenge loko nyonso ezali to ba poisson à la tête, ventre, le pele ya. Ndenge mo babilo nyonso nde ezalaka ya yango siko eza na 3 parties. To qu'est-ce qu'on a partie ya supérieure ou tozo benga partie supérieure. Na partie supérieure toza na nasopharynx na rhinopharynx. Na partie supérieure. Nasopharynx wana donc eza ni nasopharynx donc la partie supérieure rôle la partie supérieure wana eza ni rôle la partie supérieure eza se communiquer na cavité nasale cavité la kiselo comme boza libulu neti creuser mo boya on to benga cavité donc nasala kati ya cavité donc na kati ya nzongo mo boya libulu mo boya wana ya eza la cavité nasale. Siko eza lié par trompe auditif. Trompe auditif eza litoi. Auditif de l'ucation eza litoi ya. Siko larynx pardon, pharynx o poto la pharynx envers sorry de na lobi larynx. Pharynx oyo eza na kati kenda tina cavité nasale oyo ya zolo kuna na kati. Siko eza lié par trompe auditive. Trompe, ça veut dire nzela. Trompe, c'est la tine. Par exemple, tu as la trompe des Fallope. Trompe des Fallope, tu as dit la katia uterus. Et ça, nzela, oui, mais ma ovaire, ma ovile. Ma ovile, ou tina ovaire. Et yes, qu'on a trompe des Fallope. Pour qui s'en tina uterus. Il y a un peu de trompe. Donc, trompe, est nzela. Nzela, ou ils ont mis quelque chose, ou tu koto, pour ayan en haut koto. Il y a un peu de trompe. Ndenge mo pe koto. Na partie ya nasopharynx, toza na cavité nasale ou eza lié par trompe auditif. Donc, ezo le kati na trompe auditif. Tozi siko toza na partie ya mibale ou tobi na partie centrale. Partie centrale eza ni. Na partie centrale toza na on a baki l'oropharynx. L'oropharynx siko eza na partie centrale ya pharynx. Siko yango eza cavité moko eza kofungwama vers cavité bicale. Yango siko esanga na cavité bicale akisi munoko na kati ya munoko. Siko eza prolongé par nasopharynx otobaki eza partie supérieure. Donc partie centrale eza prolongé par nasopharynx partie supérieure na partie bicale cavité bicale oya munoko kuna. Tu vois, ce qu'on a c'est nango, ah, na c'est ce qu'on a central wana. Toza na auto bengaka, sorry, laryngopharynx. Laryngopharynx. Ya, on ce que ça na partie AC. Ce que toke na partie inférieure. Na partie inférieure toza na amygdale. Amygdale ou tonsille. Mais tout le bela mingi amygdale, tout le bela vraiment tonsillité, terme tout le bela mingi za amygdale. Yango suko eza impliqué na système ya défense immunitaire. Ya l'organisme. Défense immunitaire, abison tout yebi eza nini eloko ezo combattre. Ba biloko amabe na kati nzoto na biso nde tolobaki na hématologie, nde tolobaki toza na ba globules blancs ou ebundela biso za défense immunitaire na biso. Tu vois, ba phagocytes na biso quoi. Ya
yango siko partie inférieure wana siko yango sala msala wana yango siko eza na se wana siko toke siko na rôle ya pharynx pharynx siko rôle nango eza nini donc aza na ba fonction ebele rôle nango eza nini fonction nango rôle nango eza nini aza na rôle sur déglutition ana rôle sur déglutition d'abord eza nini biso toyebi ke eza aire omarché biloko po biloko eleka na mongongo ndenge elekaka yango wana rôle nango aire ezolekisa biloko wana na mongongo yango wana babengaka déglutition aza na rôle lisusu respiratoire kaka ye pharynx wana aza lisusu na rôle ya voix ya vocal ndenge na oloba boye grâce à pharynx tu vois ba rôle ne yango wana ba fonction na ye siko toke na la côté ya déglutition na fonction du bosso aza na rôle ya bosso aza na ya déglutition rôle ya déglutition eza ke air biloko eza na monoko tozolia monoko akoki ko gérer biloko te air sisi ko tafuna larynx siko atindi na larynx siko larynx akozwa ngo pa ke na ona o esophage siko na passage wana ya pharynx sorry na baka larynx I'm very sorry parce que ça va moko esala siko kokana ba mongo siko air biloko atafuni biloko mutu amache biloko la bouche si siko sala msala nango ko ingérer biloko o ingérer wana donc pharynx siko azui place pharynx ko azui yango amemi yango ntina o esophage siko na passage wana ya pharynx na o esophage wana musala pharynx ko ezala nini pharynx siko akozwa akobloquer passage aérienne parce que wana tozala ba voix non passage aérienne wana nde tobenga larynx tu vois eza passage oyo mupepe bimela oyo topema ndenge topema tova ndenge ezokende ntina ba poumon nde topema mupepe ezokota na zolo tozopema osiko elekelaka pe wana tu vois po kende pe na ba poumon tout consort na thorax na diaphragme oyo tobenga muscle du thorax tu vois siko air ekoma wana pharynx siko toza na kati ya pharynx wana toza oyo tobengaka épiglotte eza nini yango siko ekokanga passage ekokanga vraiment passage siko aérienne po alekisa biloko na esophage ekende nango ntina estomac parce que toyebi ke après esophage nde estomac tu vois ya siko mosala ya pharynx ye aosala nini na épiglotte wana akokanga passage ya côté siko ya respiration po biloko siko ekita bien parce que soki akangi passage wana te biloko ekoleka na voix mosusu yango mona okolia loso bopiu okoki te eleki na voix aérienne aro ozala étouffé bongo okobimisa yango par zolo mona loso ebimi na zolo tu vois ya parce que siko voix wana larynx wana ezalaka voix wana ezalaka déjà ouvert tu vois ezala déjà ya kofungwama epa moto aza consciente epa moto aza consciente ezala toujours kofungwama ezala fermé epa moto aza inconsciente lokola moto aza peut-être na soins intensifs na coma tout consort là mais musala nango yango wana yango tobengi épiglotte donc épiglotte musala nango eza nini eza ya kobloquer passage aérienne mpona biloko eleka pharynx alekisa yango bien na o esophage po kende nango na estomac na nzela nango po tokomi na deuxième fonction on alobaki fonction respiratoire na fonction respiratoire siko pharynx akosala nini pharynx akopermettre passage ya l'air ya mopepe na cavité nasale po kende ntina larynx tu vois ce qu'on rôle soit larynx quoi comme à côté ya respiratoire wana donc pharynx asali nini a céder passage na cavité nasale à permettre passage na ya mopepe entre zolo force nasale na larynx siko air asali bon si ça sali nini a libérer a céder ce passage wana tu vois ce qu'on mopepe ce que comme koto comme pema siko aller et qui tis qu'on a larynx tu vois parce que air to liaka mopepe ezala bloqué to pema te hein air to liaka tozo lia air to lia tozo respirer air tozolia air bloc ezokita to respirateur voie respiratoire ezala fermé hein tu vois siko air pharynx aussi ça na côté voie respiratoire siko soka silisi allez voie nasale mopepe o ezokota na voie nasale siko elekiti na larynx tu vois air siko pharynx afongoli
Ya ce que tu commis na auto na des na fonction ya suka. C'est ce qu'on a rôle dans la phonation. Phonation et la xinini son voix. Voix au ndenge zo bima on te ba ki rôle na ngwa suka. Et donc ils a dit ils ont vibré c'est corde vocale auto benga corde vocale ils ont na niveau ya larynx sikoyo. Corde vocale sikoyo ils na niveau ya larynx côté ce que ya respiration na ndé na ibisa bino ndenge kangaka wana. Tu vois, ce que corde vocale est à place wana. Si quoi on msala ngo za nini pharynx msala ngo nini na côté ya phonation pour épée sa son na voix ndenge tozo le bara et faire vibraka. Awa. Et ko faire vibrer ngo po. Donc aussi cavité buccale, cavité nasale na cavité ya pharynx. Nyonso ça na kati ya pharynx wana. Si quoi yango ndeza ezo pesa biso ezo vibrer biso po to e bakoloba po voix ebima son ebima eza sko grâce nango sikoyo siko eza côté ya larynx place ya corde vocale eza côté siko ya larynx wana siko tozana o tolobaki ya liboso wana na défense immunitaire o tolobaki ya défense immunitaire za lokola ba phagocyte na biso o tozobenga amygdale o tobenga amygdale wana tolobaki eza défense immunitaire ya nzoto na biso ya partout wana quoi tu vois yango sikoyo ezo jouer sous rôle nini ezo jouer rôle ya ko défendre ezo jouer rôle ya ko défendre carrefour ya ba voix au nyonso ba voix autoza na voix respiratoire na voix digestive voix digestive place biloko ezo lekela auto ba ki pharynx c'est ce que ça communiquer kangami côté ya voix aérienne auto benga voix respiratoire tu vois siko amygdale yango rôle nango eza ya ko défendre yango net phagocyte les autres défendre wana peut-être ko caler yango siko ko défendre tu vois yango wana tout cas Dieu bon nzamba malamu côté wana vraiment siko toke na côté ya ditoi côté ya audition na audition siko nde tobaki na trompe wana eza relé par tempa po epesa l'air na tempa kaka pharynx wana suso moni rôle nango na ndenge siko ya amygdale wana donc ezopesa l'air na tempa epesa esoufflaka siko tempa ezopesa mopepe na tempa par nzela oyo tolobaki ya trompe wana auditif tu vois ya siko toke na ba pathologie nango poto ba siko ba pathologie ya ba place ya pharynx na larynx malgré larynx to lobela sima mais si la lobela on déjà na 4 parce que so zo la pharynx aux obligé à lobela larynx il faut ko yeba différence entre pharynx na larynx ko confondre en côté eza ndenge monté pharynx eza côté ya digestif larynx eza côté ya voix aérienne au place tozope mais là on bale baza na carrefour awa na gorge ba na carrefour tu vois il y a ce côté ya ba pathologie nango toza na mot de gorge pharyngite toza na mot de gorge douleur na gorge toza na angine toza na pharyngite donc toza na ebele ba rhinopharyngite eza ba inflammation ya pharynx nyonso wana ya mikeza pharynx na ya zolo nde tokoma siko na ba rime tout consort yango wana nyonso